ndoto oyo talisake dans quelques jours okosimba mbongo. Dans quelques jours nous sommes akopambulo na mbongo. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous avez première fois na TikTok nangai, ko bossa te ko aimer pe ko partager vidéo pe ko garder parce que vidéo ko sungayo. Batu mingi bazaka nzamba lobaka batu mingi na ba vision na ba ndoto mais ba yebaka ndenge nini ya ko limbola ndoto nzamba lakisaka bango te. Mais ndoto ngala ko lobalo bien-aimé, makambo ngala ko lobalo ko sungo mingi na ba ndoto na ba rêve na yo. 5 ndoto ozo talisa malamu ki ko simba mbongo dans quelques jours. Ndoto ya liboso okomona ndoto ya mbisi ya poisson ya Thomson. Soki nzamba taliso ba poisson bien aimé, yeba ki finance na yo fungwami okosimba mbongo dans quelques jours. Soki kako loti omoni ba poisson o bazo tambla na kati ya mai. Okomona ba poisson ya minene, ba poisson ba couleur, ba